Tokotala Mama na papa Michel Mayabou dollar kokita toboyi na biso te dollar koki okita po biso pe toza na besoin mais eloko tomona mabe na mboka na biso dollar pe ekitaka mbala moko boye te dollar ekiti be biloko kuna eza ya kokita te tozobima na ndako papa atikelo programme wa 10 dollars okende ko changer eyebanaka na calcul ya bien ke okosala bo nayebi ke na oke changer 20 000 tokolia bo mais na se retrouver na 17 000 tikuna awa kutu ndeza na to kuna nyose za ba 16 000 dollar ekitamba moko boye te siko moyen mutu asala même wenze ezate nini pe me biloko na wenze ekiti te tozali komona ke mongo po ekita ezali impossible pona makambo ya confinement na maladi ndenge ezali na mboka tozali kotala pe bakonzi tolobi mboka ezoproduire te me mboka yango ekokita ndenge nini me ndenge miracle bakonzi basali tocomprendre yango te me etikala kaka tozosenga bango etikala kaka ndenge wana nde mbongo ekiti boye atake biso bacongolais nasepeli vraiment mais nde ekiti boye 17 000 bon bato mpe batekaka biloko mpe bameka mpe okitisa biloko eyeteke nde mbongo ekiti babeta biso kaka babiloko wana na baprix ya dollar ya 20 wana wana tolingi bongo te nde mbongo ekiti eza nango bien mais problème eza yake mbongo ekita ezonga ntina nono ante nde biso tosepela kokita na 17 wana ekiti te eza ka likolo. Pour être informé de chaque mise en ligne de nouvelles vidéos, abonnez-vous sur Congo Gold TV. Mbote. Ndenge ekiki namoni ke ezali bien etikala kaka ndenge wana libela emata lisusu te po tozali komona ke mongo po ekita ezali impossible pona makambo ya confinement na maladi ndenge ezali na mboka tozali kotala pe bakonzi tolobi mboka ezoproduire te me mboka yango ekokita ndenge nini me ndenge miracle bakonzi basali tocomprendre yango te me etikala kaka tozosenga bango etikala kaka ndenge wana mbote oui nde mbongo ekiti boye atake biso bacongolais nasepeli vraiment mais nde ekiti boye 17 000 bon bato mpe batekaka biloko mpe bameka mpe okitisa biloko eyeteke nde mbongo ekiti babeta biso kaka babiloko wana na baprix ya dollar ya 20 wana wana tolingi bongo te en tout cas vraiment naza vraiment ya wasepela mingi olobela te mais nasepeli déjà quand même déjà moi ça va otanda kofuta ndako ofuta ndako kangisa franc ebele na to ya dollar donc je biso pena passe mais na minso vraiment naza pena ya kosepela makasi non biloko fo ekita po nga mpe natekaka nde nazwi boye nga na changer nde mbongo eza boye nga mpe nake okitisa kuna donc esala bien biloko fo ekita bon nasenga l'état appliqué etika ata boye soki akoka ata kokita ata 15 000 te mais ata 17 000 oyo emeka na kotika ata boye nani mpo tonyokami fort tonyokami na espace ya 4 mois tokoma na 16 000 de 20 000 eza vraiment passe mais
ça tellement fort, et ça, nous quand même, ça va. Mbote mama. Nde mbongo ekiti eza nango bien. Mais problème eza ke mbongo ekita ezonga tina nono ante nde biso to sepela kokita na 17 wana ekiti te ezaka likolo oza comprendre po biso tango na ba série 2003 2002 mbongo ezalaka na ba 17 000 francs $100 mais lelo mbongo ekomi $100 170 000 mbongo ekiti nano te ngai réaction na ngai eza ke ngana na besoin ke mbongo ekita ekoma ti na 93 wana nde na osepela mais soki ebandi kokita boye fo biloko mpe ekita mais ekiti pena nano te fo ekita pena nazosenga na bakonzi ya mboka il faut batala likambo ya dollar il faut dollar ezonga na 93 batia bafond pena ke mbongo ekita soki bapesi biso mbongo te faut bainjecte na dollar ozo comprendre na circulation faut bainjecte dollar même ata 3 milliards wana nde mbongo ekokita na 93 nde nga na sengi Mbote. Yebisa biso tomoni dollar ekiti ezalaki na 20 000 ekiti depuis hier soir ekomi lelo na 17 000 réaction na ezali. En tout cas mama dollar kokita toboyi na biso te. Dollar kokita po biso pe tozana besoin mais eloko tomona mabe na mboka na biso. Dollar pe ekita kambala moko boete. Dollar ekiti be biloko kuna eza ya kokita te. Tozo bimana ndako papa atike le programme moi $10 okende ko changer et banaka na calculer ya bien que oko sala bo na ebike na ko changer 20 000 tokolia bo mais na se retrouver na 17 000 tikuna awa kutunde za na to kuna nyoso za ba 16 000 ekitamba moko bo ete siko moyen muto asala même wenze ezate nini pe me biloko na wenze ekitite biloko ekitite madesu yango wana tozo somaka madesu 3700 siko koto yo dollar yango ekiti siko soki dollar ekiti babanda ko kiti ya biso biloko nanu avant nde siko dollar ekiti tozo comprendre te tosengi na bakonzi ya mboka nini basala tosengi na bakonzi ya mboka ndenge bakitisi dollar bo tokota pe na wenze tokuta biloko ekiti wana ekotambola bien mais dollar ekiti ngana eko changer amoyen na lieza te dollar ekiti mais biloko na wenze ekiti te za même prix aussi to tamboli mais on se retrouve na mbongo mukie na maboko. Bonjour. Bon, moi aussi, je ne sais pas, je n'ai pas suivi ça, l'information. Et moi aussi, j'ai suivi ça chez les gens. Ils ont dit que non, c'est le président qui avait parlé qu'on doit abaisser, et les dollars doivent abaisser. Parce qu'on avait mis 25 millions. Est-ce que les 25 millions, là, c'est ça la cause que ça va, c'est la cause qui a dit qu'on doit baisser les dollars? Je ne pense pas. Avant de baisser les dollars, on devait d'abord commencer par les commerçants d'abord, qu'on abaisse les histoires à manger, tout là. Mais on n'a pas abaissé les histoires à manger. Comment directement on doit abaisser les dollars? En tout cas, ils n'ont vraiment pas ce qu'on a beaucoup à Congo. Merci. Qu'est-ce que tu demandes alors aux autorités? Bon, ce que moi je vais demander aux autorités, on devait commencer d'abord par les histoires à manger. On n'a même pas commencé directement, on a baissé les dollars. Donc, comment vous abaissez les dollars tant que les histoires
est toujours à haut. Ça ne se passe pas. En tout cas, pour moi, État et peuple congolais, en tout cas, je suis vraiment déçu. Bonjour. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui justifie l'instabilité des taux d'échange, surtout sur les marchés? Juste votre point de vue, ça peut être dit à quoi? Selon mes informations, on nous a dit qu'on doit injecter quelques millions sur le marché pour atténuer un peu le choc de notre monnaie nationale parce qu'il y a la dépréciation totale de monnaie nationale. Mais souvent, à la cité, souvent c'est 16, ici en ville c'est 17 000, mais on ne sait pas encore parce qu'il y a un peu les informations selon lesquelles ce sont les cambistes qui ont juste élaboré ces systèmes, mais je ne suis pas sûr parce que nous vivons de l'import et de l'export. Nous n'exportons pas actuellement, mais on nous a dit que vraiment il y a chute. Dieu merci parce que nous sommes contents avec la chute. Mais attendons voir. Parce que je ne suis pas sûr. Parce que souvent à la cité, c'est notre taux ici en vie et notre taux aussi. Mais attendons voir. Si c'est vrai, en tout cas, c'est une bonne chose. Surtout nous qui louons un peu les maisons en dollars. Donc ça va un peu atténuer un peu le choc. Et par rapport à ça, est-ce que cela aussi peut faire de sorte que les denrées alimentaires puissent aussi être à la baisse? Oui, les denrées alimentaires à la baisse, mais il faut comprendre une chose. Lorsqu'on a acheté ces histoires, les dollars étaient en vente. Et lorsqu'il y a diminution, on ne va pas juste diminuer le prix du coup, parce qu'ils ont acheté cher. Et ils vont aussi vendre cher. Donc on va pirer le stock. On appuie le stock et là, on va relancer. Mais on a acheté cher, du coup le dollar a baissé. Lorsqu'on baisse le prix aussi des denrées alimentaires, là, ils ne vont rien gagner. Or, le commerce est maximisé, les recettes et diminuer les dépenses. Donc c'est ça. On doit d'abord maximiser les recettes et diminuer les dépenses. Lorsqu'ils ont acheté cher, pendant que les dollars étaient en vente, et du coup, les dollars c'est à 17, on doit d'abord apurer le stock. Parce qu'ils ont acheté cher. Donc c'est un peu ça. Du coup, on ne va pas baisser le prix. Non. Baisser le prix comment? Parce qu'on a acheté cher. Lorsqu'on achète cher, on doit baisser d'abord. Les dollars baisser, mais on va d'abord écouler les produits. On a acheté cher, on doit écouler les produits. Et dès que le stock est fini, à ce moment-là, ils vont baisser les prix. Et qu'est-ce que vous demandez alors aux autorités? Les autorités de continuer avec cet élan, c'est-à-dire que redorer aussi la monnaie nationale. C'est ça. Il faut donner cette monnaie un peu la valeur. Lorsqu'on donne la monnaie la valeur, on ne doit pas tout dollariser. Les études dollars, les frais de loyer dollars, tout en dollars. Or, Gresham me disait la mauvaise monnaie chasse la mauvaise monnaie chasse la bonne. Or, chez nous, c'est le contraire. En réalité, la mauvaise monnaie, c'est les dollars. La bonne monnaie, c'est notre franc congolais. D'où il devait quand même travailler la Banque centrale du Congo avec le ministère des Finances pour un peu donner la valeur à notre monnaie nationale qui est le franc congolais. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. CGTV, CGTV, maman, CGTV, papa, Michel Mayabou. CGTV, CGTV, Africa, CGTV, Europa. Ba émission ya kitoko culturel, politique, religieuse. CGTV,